Ma Mission TV, le miroir du monde. Ndeko Martin Fayulu, ya lobby Félix a démissionné. Pour nani à côté. Pour vide juridique, ça la nabokonzi. Peuple congolais a vivre n'engeni. Babito ke na mapodami. Babito ke na parce que ndeko Martin Fayulu a clair. Asengi na ndeko Félix a démissionné. To ke na mapodami. Mapodami ya solo peuple a ke ndeko voter o aye président. Ya ngonde loko ako senga na mwana mboka Félix Tshisekedi a démissionné pour être to ke na mapodami. Ceux qui m'ont réalité ba partenaire extérieur ya uti kota mwami kila poto asolo na ba bailleur de fonds asolo na bato ba ku accompagner Congo ko tia misolo poto ke na mapodami corner nanga wana alongwa po ba si ba condamner les États-Unis pesa nga maloba peuple a besoin de alanda loba ndeko tango uti poto peuple congolais bande kozela ayebisa bango nakendaki poto nasali boye nalandeli boye tala makambo na memi boye mais azangi makambo ya koloba nde abandi koya kozongela ba bêtise moko bande koloba wana mwana mboka Félix Tshisekedi akokende wapi a démissionné pona likambo nini oyo azwi mandat eza mandat ya 5 ans eza mandat ya 5 ans ye soki azwaki bokonzi soki alekaki président de la république alinga démissionné eloko nini esasali azela gouvernement eza kobima soki vraiment ndeko Martin Fayulu zala kimia gouvernement eza kobima zala kimia peuple congolais aza kolia peuple congolais aza kozela misala nde peuple aza kozela ezali na ba oyo babimaka majoritaire na ba oyo babimaka ba minoritaire na oyo akoki kobima président azangi pe majorité eza Congo te nde bandi makambo wana to constate que FCC akwei na présidence de la République mwana mboka Félix Tshisekedi azwi bokonzi bitumba yambo na évolué bitumba oyo etali Congo na ye mwana mboka Martin Fayulu awa aza koloba tozalaki elongo tokotambola tokoloba nini objectif na biso ezalaki nini ya liboso tokweyisa ndeko Kabila azonga lisusu candidat président de la République te mais maintenant la différence avec Félix Antoine accord ezala te mais Antoine Félix azali pour l'intérêt à peuple il va regarder les intérêts généraux et à peuple congolais point barre. Mais bande ko balobi bo bande ko lamuka o balekaki na ko tanga ndeko Miché o na ya makilobi zela na sisa bona o tali ba korwa na sisa mais ndeko Martin Fayulu est-ce que accord papier parce que ça otanga mingi mwana mboka papier soit disant soki accord ezalaki papier wana soki bapesi yango nde lelo okoloba keno en tout cas na bolingo ya Congo na kosunga ndeko na ngai Félix Tshisekedi oto banda na bitumba depuis kala pour l'alternance à Congo eloko na kosenga yo avec toute humilité zonga boto pusana pembeni ya ndeko na yo et d'ailleurs même jour la prestation à serment ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki polele ke na bandeko nyonso na kotravailler na bandeko na ngai pona bolamu ya peuple congolais. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino ba imboka balandi ya émission ya population émission ya bino babola parlement na bino bandeko ba yebite awa tobetaka masolo ya Congo tobetaka masolo ya Congo pona nini parce que bobino moko Congo ezana ba problème ebele Congo ezana pasi ozala moto ozana difficulté tobaki yango bandeko pe bazala ba problème baboto ya mapango bato bazala ba problème lobi ba yebite locataire akoma bailleur locataire akoma oteka mapango ba conflit ezali ebele ezali na ndeko moko boyo aza kotosa état de droit te akanga balabala ndeko moko abosi kotosa état de droit lelo akomi komema susu bakolo bandako na ba problème voilà bandeko balandi tozali kolobela bandeko o bazali na pasi o ezali émission na bino babola émission ya mama bipupola na pesi mbote émission ba shayer ba romain ba shege bandeko na biso balingaka ba émission ya politique na lokota ya lingala ba balingaka ba yoka ya solo ndenge ni Congo ezali kokende po ete bobi bino moko ete français na moi ebala na raté loba yango honorable président Franck Diongo donc ezali koloba ete lelo yo tozali na
décision ndenge tolobaki ete ya accompagner population toujours na masolo etali mboka bandeko na biso ya RLTV topesi mbote bozali ebele bandeko na biso ya CCTV topesi mbote bandeko na biso ya RTP Kiziamina topesi mbote parce que ndeko Flavie mona musala population azali kosola na bino à travers ba organe oyo ezali ko accompagner biso matondo mingi na bande kopeli susu bokola na biso ya mikili ya poto à partir ya ma mission TV to pesi bibi kapinga mbote pe bande ko bakola na YouTube bande ko Flavien bozali ebele pona koyeba masolo ya Congo bande ko na ngai actualité politique etikali moko na mikolo lekaki bolandaki bino moko Michel oyo azali communicateur ya Lamuka vice-président interfédéral ya MLC atalisa kindenga nini mwana mboka Martin Fayulu Madidi akotaki esalemaki kaka lokola esalemaki na Bible balobi ete mokola Pentecôte na batana mokola Pentecôte balobi ke no ndenge Yesu akotaka na Jérusalem mokola Pâques ndenge esalemaka ndenge moko pe esalemi ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi agnyati Kinshasa après kosala tournée héros américaine bino moko bolandaki ndenge nini atambolaki na bain de foule balobi ete na mikila poto esalema nanu te ata artiste musicien moko te badrena bato bongo na Paris ndenge esalemaki na France bandeko balandi pe ndenge mosami na Belgique ndenge moko pe esalemi na États-Unis balobi ete oyo Martin Fayulu asala esalema te bamona quand même ba musiciens za la passe ba musiciens basa bongo mais Martin Fayulu a drainé ba congolais pour na koluka changement la vérité des urnes bandeko balandi tango akiti na Sainte-Thérèse a pesi message na ye bolandaki bandeko ya Lamuka ndena ya koloba baleka ki pe ba pesa ki makanisi na bango tolobi ete baliaka ngulu lito imoko te bandeko balandi to yoka ki pe bandeko esengeli pe to tuna bandeko na biso misusu bango bako kanisa ndenge nini tango bamoni lelo ete Lamuka ezongi lelo Lamuka elati elamba asika ekomi plateforme politique lelo Lamuka ezoko continuer combat babi combat ya balabala ba congolais ba imboka population boko kanisa nini esengeli to soya bana mboka voilà bandeko balandi lelo to yene sengo to koyamba mona mboka Bahati Bahati Lukwebo te Christophe Bahati po bokasa o Bahati Lukwebo te Bahati Christophe oyo azali cadre na mouvement Lumumbiste progressiste oyo kama mona mboka Frank Européen communicateur ya MLP tokobeta masolo po tokaki pe mona mboka Frank Diongo pe apesa ki position na ye pona otali combat oyo esengeli esalema na mboka na biso mwana mboka Bahati Christophe Boni malamu ndeko Flavien tozali na kin toko mona makambo ndenge otambola na Congo na yoki ozo beta mwa introduction na yo wana bon toye ko répondre na émission pambate tango na vandi na ndako population lobi non ndeko toyoki mwa masolo oti koleka tala ndenge bato baza koloba yo tozozela kende nanu omeka komanyola lisusu qu'est-ce qui se passe makambo zo kende ndenge ni na Congo matondo mingi mwana mboka ya solo bandeko bakolanda yo na bokebi mingi bakolanda na bokebi mwana mboka Martin Fayulu c'est pas ça l'actualité autre koloba lelo mais c'est un événement ezali ke lelo yo Lamuka après kokutana na mikila poto mwana mboka Moïse Katumbi mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwana mboka Adolphe Muzito mwana mboka Martin Fayulu Madidi lelo Lamuka elati elamba ya sika comme une plateforme politique pe mwana mboka ena message na epona kotalisa na population message na epona kotalisa na baimboka nyonso bakolanda biso ete lelo yo combat ebandi combat à terrain mwana mboka Félix Tshisekedi apesi beki parce que Kabila sa lalaki na epongi mais mwana mboka Félix Tshisekedi apesi su Kabila pifo oh lelo Kabila azongi so avec force et sengeli kobundisa Kabila et sengeli kobundisa Félix pour akabona na Kabila po ete Kabila bomi mboka wana bolandaki maloba ya mwana mboka Martin Fayulu na message na ye yo zali moto zali ko évoluer na parti politique pa monene MLP bokendaki maponamite yebisa biso lelo yo makambo ekoleka oyo ndenge Lamuka ezongi makasi boy lelo yo ndenge ba côté le ndeko Félix Tshisekedi ba marche bandi sikoyo ba marche sikoyo bandi yo lobi bon ndeko Flavien makambo mingi ya koloba ezali me ngonga eza muke mais tokomeka ko manyola mwa muke na makambo ndenge za koleka lobi ndenge lobi ndeko Martin Fayulu alobi ndeko Félix apesi Kabila beki apesa beki ndenge nini bao bapesaka beki bayebani mais ndeko Félix Tshisekedi azwi bokonzi oyo utami na peuple congolais aponi Félix Tshisekedi bakenda bitumba ebele mais oyo alongaki
toko se répéter mingi te na point wana oyo alongaki ezali ndeko Félix Tshisekedi. Alors awa alongi na bamboka nyonso na mikili nyonso ndeko journaliste ndeko Flavien ezali na ba oyo babimaka majoritaire na ba oyo babimaka ba minoritaire na oyo akoki kobima président azangi pe majorité eza Congo te nde bandi makambo wana. To constate que FCC akwei na présidence de la République mwana mboka Félix Tshisekedi azwi bokonzi bitumba yambo na évolué bitumba oyo etali Congo na ye mwana mboka Martin Fayulu awa aza koloba tozalaki elongo tokotambola tokoloba nini objectif na biso ezalaki nini ya liboso tokweyisa ndeko Kabila azonga lisusu candidat président de la République te depuis 2016 d'ailleurs vous se rappelez depuis 2015 ebandaki na Assemblée nationale wapi kuna mwana mboka Frank Diongo amekaki na kolandela po loi oyo bamade kolinga ko changer constitution bana koleka te na sima yango na 2016 biso banso tolobi plus question ya ndeko Kabila ko se représenter et ensemble tolongi bitumba wana ndeko Kabila ayebaki na ko se représenter lisusu te toke maponami na Kabila te maponami biso na ba congolais mususu et ko sala te Félix abimi président de la République mais FCC bazui majorité na parlement. Est-ce que ceux qui bato bazui majorité na parlement yango koloba topesi zu Kabila babeki na place wana na koyebisa mwana mboka Martin Fayulu ndeko avec toute humilité esengelaki oyeba na ko reconnaître bêtise na yo excusez ndeko journaliste mwana mboka Martin Fayulu asalaki erreur ya munene oyo esalaki te biso nyonso na bakandidat nyonso ya opposition générale beaucoup plus ya lamuka bakomaki na kobanga balobi bo élection eza te mpona nini tokosala tokende kobattre campagne makasi pamba te Fayulu alobi keno tokokende na baélection te donc ye moko abebisaki na côté ya opposition po tozwa majorité te na parlement ngolo bakeno tango ndeko Fayulu candidat lamuka azali koloba ete lelo tokende na maponamité na fichier électoral oyo tokende maponamité na machine à voter oyo lembisaki ba candidat ebele ya lamuka à l'époque yango epesaki ngolu epesaki makasi na ndeko Kabila non epesaki makasi na ndeko Kabila te epesaki avantage na FCC tango biso toza koyimba toza komituna eske tokokende eske tokotikala bango baza ko s'organiser mais malgré yango biso bayi opposition to bande koluka alternance to ndeko Kabila se représenter lisusu te akoma lisusu mokonzi ya mboka oyo te nde toye kozwa bokonzi ndeko wa biso moko Etienne Félix Félix Tshisekedi azwi bokonzi eloko nini tokosala tokosangana pamba te ezali bitumba na biso tokozala elongo et puis tobunda ensemble totala lolenge kani tokokamba mboka Congo na biso ndeko journaliste soki nakozonga na place oyo uti koloba na retour ya mwana mboka Martin Fayulu tango azongi akoloba ndeko Félix a démissionné oyebi bisika nazali kolanda na télévision na talobi est-ce que zali Martin Fayulu ndaza koloba ou bien elongi mosusu elati elongi ya Martin Fayulu parce que Martin Fayulu ye ayebi te keno président de la République eza ye maintenant azotinda nani na démission eloko ya mutu ya liboso na comprendre donc tango mwana mboka Martin Fayulu na discours na ye asengi na ndeko Félix Tshisekedi a démissionné yo kelaki yango ndenge nini to comprendre parce que manyola mo mokepo ba maman bipupula wana ba maman batekaka bandunda
bandeko na biso ba chèque ba Romain ba Chayer tant ba ko lande émission parce que émission na bango ka yango ba émission mosuté émission ba bola émission ba Chayer yango ba ko linga ba comprendre bien pour bazaki na s'intéresse ba yokaki Martin Fayulu siko tango yo yokaki ndeko Martin Fayulu ko utane na pepo mikila poto alobi ete ndeko Félix a démissionné pour ete ndeko Félix nde a ko batela ndeko Kabila yokaki yango ndenge na mokuse Martin Fayulu alingaki aloba boye na reconnaître que Félix Tshisekedi nde président ya Congo. Oh papa melanda ngai mais kasi naza kosenga na ye adémissionné selon ye adémissionné pamba te na 94 jours oyo asali déjà asali malamu te omona ndenge alingi akoloba or abosani eloko moko te ye auti na mikili ya poto akiti kaka tala lokuta ndenge eza monene okiti kaka na aéroport entouré na bato na police tina Sainte Thérèse otamboli nano Kisasa te otamboli nano Congo te mais du coup olobi ke no démissionné pamba te na 94 jours oyo so osali ya 100 jours na yo osali nano eloko te ya monelaki yango wapi et en plus bokoki koloba na moto adémissionné c'est-à-dire que bon reconnaître ye nanu ke no oyo azalaka patron na biso na entreprise songolo oyo azalaka PDG na entreprise songolo na akotambola entreprise mabe yango bato ya kati ya société wana ba personnel bakoloba non tolingi lisusu moto oyo te adémissionné mais bakoyeba te ye nde aza PDG ya entreprise wana bakoyeba te ye nde azali DG ya entreprise wana yango ndeko Martin Fayulu akozonga na poto ya liboso koyebisa na population tango na komi na poto bayebisinga ke no bobimaki na balabala te tango bapubliaki résultat ya nini ya mwana mboka Félix Tshisekedi yango wana nini Félix Tshisekedi aza wana donc ya liboso faiblesse na ye yango wana donc peuple nini oyo abimaki na balabala peuple oyo abimaki na balabala ezali oyo arekonetaki déjà ke no Etienne Félix Tshisekedi président de la République tomonaki Congo mokolo yango ndenge population ezalaki na esengo ya komona ete Kabila buo pia mena tokomi na Félix Tshisekedi comme président de la République ya mibale bato babimaki mokolo wana population ezalaki mokolo azaka bawe wana baza kotambola ka bawe wa pipi na bamoto bawe waka Kinshasa Gombe mokolo kimbuta mwaka bawe na ville ezalaki te siko na kotuna bawewa baba nyama to baba Congolais baba Congolais to baba Rwandais baza bato baba Rwandais to baba Congolais baza baluba baba Congolais te ndeko journaliste yo ndo lobi wana nga na koyebisa yo boye jour ba proclamer ndeko Félix bato babimaki koreklame te na balabala pamba te bayebaki ete amwana Congo toke na alternance ye wana président na biso akokamba biso na 5 ans oyo et puis pendant 5 ans oyo totala lolenge kani ya kotambwisa mboka omona mais maintenant ndeko tango akoloba ndeko journaliste lo mosusu ezwaki ngangonga era aza koloba population oyo ekoyamba ye oyebi eloko nini bakoloba bakoloba nini otiki Mbemba wapi Mbemba azali wapi donc c'est-à-dire que majorité ya population bayekoyamba ye na kombo ya lamuka mais ezali population oyo ezali ko se retrouver na kati ya Jean-Pierre Bemba oni songi boye lamuka do sangisa bandeko nyonso na bandeko ya Katumbi na bandeko ya Jean-Pierre Bemba na bandeko ya Moïse Katumbi bango nyonso kuna na kati siko bile ko sabino mabe soki bango batuni Jean-Pierre Bemba ndeko journaliste tango population lobi botiki Mbemba wapi ndenge ko Martin Fayulu asituki oh mais eloko nini aza kosala mais il faut me rappeler bango Mbemba na mo bandi Mbemba na bazile 8 mai na Mbemba na Moïse na Moussa Nyamusi bakozonga na Congo sinon ceux qui répondent bien te aina se retrouver yemoko peut-être na 20 ou 15 personnes na bakotala bakoluka déjà pe Bemba bakotala Bemba kozonga mokolo ko journaliste tolobaka bosolo ndeko Flavien lamuka soko eza kotelema lelo wana toloba vérité basembo bato baluka base oyo ezali kosala lamuka
ezali base ya ensemble ya Moïse Katumbi, ezali base ya MLC ya Jean-Pierre Bemba. Bango mibale ne ba kosala la muka. Soki bango mibale balobi ke no lelo tobimi tokozonga kana émission tokotala ndeko. Hein? Na boyi te mwana mboka Martin Fayulu aza pena batu na ye. Mais atika kosangisa batu nyonso koloba ke no ekomi ye. Na otali statistique ya bandeko ya lamuka. Ongo bakelo na bandeko ya lamuka Jean-Pierre Bemba ndaza na bato ebele soka longo na lamuka ekufi. Na lobi na souhaité te ekufa. Na lobi boye. Kisasa biso nyonso toyebi. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba. MLC. Nde mobilizaki makasi. Mais biso lelo toza kuna te. Awa to koloba boye. Ndeko Martin Fayulu ya lobi Félix a démissionné. Pour nani akota. Pour vide juridique ezala na bokonzi. Peuple congolais a vivre ndenge. Babito ke na maponami. Te, babito ke na parce que ndeko Martin Fayulu aza clair. Asengi na ndeko Félix a démissionné, to ke na maponami. Maponami ya solo peuple a ke ndeko voter o aye président. Ya ngone loko akosenga na mwana mboka Félix Tshisekedi a démissionné pour être to ke na maponami. Soki mbongo ezali te ba partenaire extérieur ya uti kotamba mikila poto asolo na ba bailleur de fonds asolo na bato ba ko accompagner Congo ko tia misolo poto ke na maponami Corneille Nanga wana alongwa po basi ba condamner les États-Unis. Pesa nga maloba peuple a besoin d'un alanda loba ndeko tango uti poto peuple congolais bande kozela ayebisa bango nakendaki poto nasali boye nalandeli boye tala makambo na memi boye. Mais azangi makambo ya koloba nde abandi koya kozongela ba bêtise moko bande koloba wana. Mwana mboka Félix Tshisekedi akokende wapi? A démissionné pona likambo nini? Oyo azwi mandat, eza mandat ya 5 ans. Hein? Eza mandat ya 5 ans. Ye soki azwaki bokonzi, soki alekaki président de la République. Alinga démissionné? Eloko nini esasali? Hein? Azela gouvernement eza kobima. Soki vraiment ndeko Martin Fayulu zala kimia gouvernement eza kobima zala kimia peuple congolais aza kolia peuple congolais aza kozela misala nde peuple aza kozela de part ya mutu mosusu te mutu oyo biso nyonso tokufelaki na balabala oyo makila na biso ebali na kotanga mutu wana asi atiki na ye bokonzi na moma oyo président azali atiki bokonzi mais Martin Fayulu abete likamba ezali accord o ndeko Kabila signaki na ndeko Félix Tshisekedi et c'est ndeko Félix Tshisekedi abimisa accord wana na peuple congolais atalisa na base makambo nini ya signaki na ndeko Kabila avant Kabila anome pe apasolo yango wana maloba na ngate maloba ndeko Martin Fayulu ndeko journaliste toleka kelasi nalingaka mingi récitation moko ebane koloba les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. Makambo tali accord wana ezotala congolais te. Congolais problème na ye ezalaki Kabila dégage. Kabila za libanda. Mutu aza wana ezali Félix Tshisekedi. Ndeko. Accord ezala te wana eza problème na biso te. Biso peuple. Biso peuple, est-ce que nzungu eza kotoko? Est-ce que bana bakomi kotanga malamu? Est-ce que ba hôpitaux ekomi na état ya malamu pona koyamba ba malade? Est-ce que militaire akomi ko toucher solde na ye? Est-ce que infirmier to médecin aza kotambola na balabala bambula nyonso azalaki mécanisé te? Médecin wana akomi mécanisé akomi ko toucher salaire na ye pour soigner peuple na bolingo nyonso. Voilà eloko population aza kozela na mokolo malelo. Est-ce que dollar dollar est comme se maîtriser donc d'évaluation de la monnaie. Voilà ce que je voulais dire. Nalinga le pèse ma passe. Le peuple aza koluka. Oh accord salamaki na Genève. Accord salamaki na Addis Abeba. Accord salamaki accord oyo zelana biso. Accord oyo musée Laurent Désiré Kabila. Asalaka na lemera yo omona yango tilelo omona yango ce qui est important peuple azala na yo
sala pour la population. Ezala accord te wana etali biso te. Batu ya FCC à l'époque majorité présidentielle. Tango tosalaki accord ya nini ya OIA batosaki yango. Tango tosalaki accord ya nini ya Saint-Sylvestre batosaki yango. Bazalaki pona ba intérêt na bango égoïste. Mais maintenant la différence avec Félix Antoine, accord ezala te, mais Antoine Félix azali pona intérêt à peuple. Il va regarder les intérêts généraux et à peuple congolais, point barre. Mais bandeko balobi bo bandeko lamuka o balekaki na kotanga ndeko Miché oyo na ya makilobi zela na sisa pona o etali ba accord wana na sisa. Mais ndeko Martin Fayulu, est-ce que accord papier parce que oza otanga mingi mwana mboka papier soit disant soki accord ezalaki papier wana soki bapesi yango nde lelo okoloba keno en tout cas na bolingo ya Congo na kosunga ndeko na ngai Félix Tshisekedi oto banda na bitumba depuis kala pour l'alternance à Congo eloko na kosenga yo avec toute humilité zonga moto pusana pembeni ya ndeko na yo. Et d'ailleurs même jour ya prestation ya serment ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki polele ke na bandeko nyonso na kotravaille na bandeko na ngai pona bolamu ya peuple congolais. Soki ozambe na besoin ya papier mais pusana pembeni ya ndeko na yo Félix pamba te biso population toza na besoin ya kotanga papier wana, toza na besoin ya kotanga papier wana te. Mais yo ne vous avez besoin si et seulement si accord eza ko exister nous avons besoin ya kotanga yango. Mais oyebi place mwana mboka Félix azali pusana malembe kota na mutuka bazotikala 11 la osala ba nini ba meeting baobete o masasi te ndeko kende okutana na ndeko na yo bobane kozala tout autour d'une table mpona kobunda na ndenge nini Kongo yeba na kobonga akoyamba yo kende bokutana olisana mwana mboka mpona bolamu ya Kongo na biso na ye lakisa nanu soki papier moko ezali totala elongo lolenge kani toko barre la route na batu nyonso bakoya lisusu na politique ya kolinga kosanrichir bango moko. Ngana yo na bandeko bosusu to travailler pour na mboka Congo. Voilà ce que je peux demander. Voilà un petit message à bien, message à kimia, message à réconciliation, message au kosala ete ndeko Martin Fayulu na ndeko Félix Tshisekedi bakutana batala ya solo proposition pe soki accord ezali batala soki pe accord yango pe ezalaki ya solo ndenge ndeko Kabila respecta ba accord te ye pas respecta ngo te atelema l'accord wana. Parce que tout le monde na Union africaine ndeko Kabila zoba bino bokota eloko te. Tout le monde yango na Senko ndenge moko ndeko Kabila respecta ba accord te. Ndeko pe Félix peso ya accord ezali ko baluka na yo pe. Obaluki na yo pe wanga no ba accord wana oyebi no ngo pete obengi ba Martin Fayulu bandeko ba combattant ba uti mikila poto o ba finga Kabila ba beta ba bandeko musu na ba poto 06 ate ngapena lo ba pe yanga te. Kasite bon zela ngapena lo banano bon. Et puis mais motu ya oseza boyo. Oui. Ata ko na ko senga ndeko Félix awanga na accord waso ke zali to apasolo yango. Na rejoindre autre. Population bon ça va OK. Yoko alors parce que motu ya ngeza boyo. Mais bandeko ba makise lo mosusu. Balobi ke ndenge ndeko Kabila za wana yende akobatela ndeko Kabila sasi la kina yende akobatela ye et puis lelo batu bakufi ebele ba détourner sali hôtel ba sanction ya Nations Unies contre ba autorité ya mboka na biso hôtel ne mboka na biso bakomi bloquer ba mbongo na bango parce que basali ba détourner ebele na mboka na biso bato babomisi batu na est bako kufa na Beni na Butembo oyebi yango bato wana yoso penza solo ndeko Félix abateli bango abombi bango e bongo makila bato yoko sopana na ML Pafang Diongo le 19 septembre bo commémorer liwa bato wa soko ke même na UDPS la permanence batumba batu na IDPS oyebi makambo eleka bana Congo bakufa ebele bakosi Chimanga ba Thérèse Kapangala bazali ebele ba Benjamin oyebi ebele bakufi e bongo ndeko Félix akobatela ka bato babomaki ba Congolais boy. Ndeko journaliste, il faut faire la part des choses. Ndeko Félix président de la République aye na état de droit. État de droit esengeli moto na moto ayeba pe kosala musala na ye. Justice congolaise ezali kala justice ekomaki na maboko ya mutu
il y a individu. Mais Félix Tshisekedi a lobby, hein? Justice comme institution et Sengeli et Salamoussala Nengo. Assemblée nationale et Salamoussala Nengo. Il y a Zali président de la République. Toboite. Ba Congolais bakufaki. Ba Congolais bakotaki boloko. Ba Congolais Frank Diongo akota boloko. Lokola papa na ngai Frank Diongo asali 2 ans et 3 mois na boloko. Eloko ayebaki yango te. Ngai mwana na ye nasalaki 1 semaine na cachot ferme. Balingi bakimemanga na ANR ni tete intervention à MONUSCO na droit de l'homme. Hein, et là nous saluons batu ya ONG ya nini ya ndeko bon ekoya nsima tozonga na oyo ya pepe tolobi boye pouvoir ya Félix ezali mais justice akosala mosala na ye malembe tokende n'allons pas vite en besogne ndenge baloba na français tokende malembe baodite kokota bandako ezo pousse ebele olobi yango te bandako wana tokotala yango epousse ndenge nini toboyi te bote ekokoma na Congo me babino mosusu ekozonga na maboko ya leta babia malaki ndenge mozi arécupérera babia bato ebele koma babia ya leta voilà mais maintenant il faut tokende malembe justice ekosala mosala na yango justice ekosala mosala na yango. Mais président de la République, botika ye a se concentrer na peuple, que la ndenge peuple a koki ko vivre social et la population. Pour nga vraiment eloko ya liboso social et peuple. Et puis après ça makambo ya justice. Oya belo mususu. Population za ko loba boye. Justice wana ba pesa yango Frank Diongo. Frank Diongo kanga bato. Mama na ngai. Balobi ye. Bapesa ye onga na lobi zwa micro na yo tambola na yango partout bakoyebisa yo mais Frank Diongo ministre ya justice bandokanga Kabila to bandokanga nani akosala mosala ndenge esengeli oui état de droit papa état de droit eza koloba te keno tolimbisi nyonso non état de droit comme ba contre te ba règlement de compte okanganga na pouvoir na yo na pouvoir na biso to bokanga bino comme on peut se ba bandokanga ba mususu. Papa, Ozalaki ministre pendant 2 ans. Ozalaki ministre pendant 3 ans. Voilà, salaire na Ozalaki boy. L'État bande ko prendre en charge na boy. Avant comme ministre, on déclarait ba bien na yo yango. Mais na 2 ans comment ba kisi lisusu babiloko tozomona. 2 ans mbongo comme na banque ya ndenge eutaki wapi. Voilà état de droit. Et puis bazoni si batwana na maboko ya justice asali musala na ye. Donc, on a construit ça, na koloba boye ndeko journaliste. On construit ça au téléma. On suit à téléma déjà la réalisation à disposition. Alors, Yamboto téléma, moi la mboka fiso dans à disposition. On peut ça mot de la fin na yo. Maintenant, état le peuple congolais parce que ba cause la gouvernement ekobima, gouvernement wana sikoyo ndeko Félix na bato FCC. Balobi premier ministre Emmanuel Shadari azozonga toyoki kula susu bandeko na biso ba mova bazozonga tomoni bandeko na biso ba shoki tundu to wala zaka ba congolais ba yoki ba shoki tundu ba kozonga ba yoki ba bilongi akala ba la mende ba kozonga ba yoki ba talaka ba kombo zo continuer ka ko continuer ba kombo mosusu wana ba koko nyangi o asenga diplôme koko nyangi akozonga sous le gouvernement yebisanga bo est-ce que premier a solo wana ka bongo vraiment heureusement émission na yo et la population bango ba yoka ka de batuna yoki ba bituna bango est-ce que ça solo doyoki est-ce que ça solo to tuni to ba yoki ke koko nyanga ngazonga susu émission et toute la population et puis à partir de la mission na yo de population ayeba makambo ebele il faut tout éviter ba rumeur Félix Tshisekedi azali mwana oyo azali na boanya président azana boanya akozongisa n'importe qui te oyebi ke na c'est la gratos là na musuba ko na ba rumeur wana oyebi ke même kombo na ngeza laki na kati ya ba vice ministre ba rumeur wana nga vice ministre ya affaires étrangères oyo mo yebi no kutu na yebi kutu te or muto oyo akoki komema kombo na nga soki esengeli ke nana koma ministre ezali mwana mboka lengonga Frank Diongo
Oh oui, mais pour le moment, tu as la Moussala et Salema. Mais nous ne sommes pas des commandeurs à la poste. Mais tu as un poste, gouvernement et Zobima bientôt, on a 100 jours aussi. Gouvernement et Kobima, Premier ministre Roya. Azala Ndengenini, mais Yebake, Toko Sokolaye, il faut là ta image, il y a Félix Tshisekedi. Il faut attendre la makolo, il y a Félix Tshisekedi. Totalement, attends makolo Félix Tshisekedi, mais bango pe na FCC balobi ke bango de ba majoritaire. Donc ezali caché bo bangisa bango te, premier ministre ko na FCC attends mato mangongi boko sala bilo bato boko soutenir Félix Tshisekedi. Na kolo baloba liso be ba clair. FCC ya Kabila ndeko bimisa premier ministre. Ndeko. Si tozoken. Baza majoritaire, c'est bâti président de l'Assemblée nationale. Hein? Toyoki? C'est bâti côté de l'Union bâti. Si quand on a soit le peuple d'Azali, Sénat Bekula, on que Bazout, là sur Mokitani, on a la présidence Sénat, il y en a qui ont la Mokitani, on a Félix Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez? On a Kozo Boto langage, micro mingi, hein? Peuple a se prendre en terre, hein? C'est mal pas na. Population Azasima ya Félix. Baza la majoritaire na loba eloko wana soki peuple azande sima ya Félix va réussir. Soki peuple aza sima ya FCC bakokwesa biso ou bien bango bakoréussir. Mais dorénavant nazoyebisa yo peuple aza sima ya Félix va réussir mandat na ye ya 5 ans. Mboka ekochange bandeko wana baza bandeko na biso. Rankine ezalate yango même président Frank Diongo alobaki tokosala mwa concertation et d'ailleurs même ndeko ye moko Martin Fayulu alobi ennemi na biso azande Kabila omoni akomi kochange akomi comprendre voyage na ye ya poto na kozonga asosoli mwa moke na banzi akuta na basage na poto babisiki non kobundisa Félix te Bobane ko bundisa nde Kabila. Mais Kabila a déjà pembeni. Donc laissons le temps au temps. Voilà. Moi Mboka Martin Fayulu, na bandeko Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Moussa Nyamous bakoya toko travailler pour na Congo na biso. Bakoya pour tosilisa makambo ya kanyaka. Tosilisa makambo ya poche na ngai d'abord et peuple après. Il faut mabloko en style. Mais kosila elongo na Félix Tshisekedi ngana koloba bato bandima te Félix Tshisekedi va travailler et jusqu'au bout il va gagner. Voilà malobana, voilà bandeko balantoko na suka, merci beaucoup na Fiston Ndanga merveille toto. JPS Temwe, merci na bino bandeko balantoko mekila poto à partir de Mission TV Bibika Pinga. Tokutani lobby na masoa sikwa surtout bandeko nyoso beaucoup landaka mona mosala population de Flavien na Pesimbote na bandeko na biso ya RLTV na Pesimbote na bandeko biso ya CCTV na Pesimbote na bandeko na biso ya RTP Kiziamina o waza ko accompagner de Flavien mona mosala population bientôt na canal Kin pe tozo continuer masola mboka ongo bakisa lika mususu. Mais yo ba te kombo ba benga ngai sur la population kobunga comment population benga ngai les 20 nouveaux les 20 nouveaux au benginga il faut que le bat toujours les 20 nouveaux. Voilà tu as qui les 20 nouveaux moi namboka Christophe Bahati communicateur peu membre ya MLP ya Frank Diongo ya ba ya lamuka ya Frank Diongo to kuta lobi na masoa sika matondo mingi. Merci ndeko journaliste, merci ndeko Flavien soldat du peuple. Attends, bako betanga partout, bako betanga. Ah non, ko beta malisusu te. Oza côté à peuple. Ma Mission TV, le miroir du monde.